Avec le temps, non, le bakoki si dit la vérité est faible. Manika na bombe. Choc et belé. J'ai créé la personnalité de Maniké de John. Pour la vengeance. Pour la vengeance. Avec Babia, j'étais Maniké, mais avec la vengeance de Babia, je suis devenu Maniké de John. Nasangisa kombo ya papa nangana yanga. Parce que mon père, il avait beaucoup de force. Quand on parle de Maniké de John, on parle de quelqu'un qui est mort et de quelqu'un qui est vivant. Au Sangsi Baman. Dans le temps où il y a, son mort a dominé yondo yeba, son Maniké pas dominé yondo yeba. C'est autant où on a attaqué nga mort a dominé. Parce que John a lingate Maniké à quoi? John a lingate. Mon père, il était tellement fort. John a lingate Maniké à quoi? Parce que c'est sa fille bien-aimée. Maniké, est-ce que la guerre nous tous vivre la vie? Est-ce que c'est à cause de Babia? C'est à cause il y a balinga Babia ali moi. Comme on est tanga ma souste. Ngasi ko na benga kaika na media. Na réincarna kai. Na immortaliser so bat ba bomaye balinga ki ali moi comme on est ba ke comme on est tanga ma souste. La preuve est que même kokunda Babia ba sala fête mais Babia kufa ba bongsa ya tamu na côté ba kanga im na côté. Babia kenda lokwa nyama. Alors, tant na yoka makambo wana, je me suis dit en moi que non, tant que je vivrai comme Baba Betangama, l'artiste ne meurt pas. So bana lombo babosa na lombo ngana obosa na Babia ti. Tant que je serai aux médias comme Baba Beza. Alors, so ngana loué média moi on absorbe la musique. Il s'appelle Prince Babia. Il sera là. Il sera là. Le nom de Babia sera. Il va vivre nango, ba oume nango. Ba oume nango, ba oume nango, na cité. Prince Paoyat, on a lembi déjà. Prince Paoyat, c'est quoi Prince Paoyat na Prince Babia. Non, Babia il sera toujours là, boyo kaka son. Mato il n'a bino il lemba, te tibino nyoso bo ufa. Mais comme Babia etika là. Bo longo la qui est pas si là, mais comme on est etika là, na ngana lobi yango na mwana na eswe ya. Babia ko si 10 ans, bo mo ndenge atondi na miniature. Yé na miniature. Ngamo na matsake na minya. Bo lemba. Bandeko nini oya Babia bakendaka kukunda itango kufa na Angola. Bakunda na Angola te Babia. Bakunda na Kisasa. Mais akufela na Angola. Mais banani bakina ozo kona yi. Na lufu ndeko ne mbali pichu. Ya na nuna ibati so akina onde pichu mutakendaka. Siko lelo Babia kokisi 10 ans. 10 ans. Mais na 10 ans Babia ninge Babia kokisi 10 ans. Ne ota l'émission Kaka jour au Babia akufaki le 8 Mombela salini na temige na émission mige na moni camionnette mbola na bata Mombele camionnette mbola oyo pazaka pemeni ya Kofiolomide surtout ba série au Babia zalaki déjà camionnette mbola zaki azaka nganga na nganga wana nganga azaki déjà pemeni la complètement na liwana ye pazala oui mais to moni camionnette mbola aye na émission kosala bon na ebité wana soto bengango incantation soki incantation soeza nini na nzota Babia abando beta ba fimbu kasi intimidation balinga ba intimider esprit na 10 ans à se réveiller sous la muki esprit na la muki kwazo ka moi moi benga ka mi connaisse na telemaka awandeni moi so on na benga ki na TMC place mo katala kasi maso na bi Babia ya talisima so na bi Babia ya au pema na kimia te za kimia te pona benga ka donc c'est le liwa Babia sana mutu ayebi mutu babomaye batu babomaye bazali bakufina mte baza nde na loba boba oka pasi siko camionnette mbola simbi touche mutu abomaye mutu atinda camionnette asala cérémonie wana
pour akanga esprit na sous deuxième fois et simbi te ba sacrifier mutu simbi kate baluka esprit donc ça veut dire esprit ya babia e fanda kimia ba intimider ba beta e fimbu na monde vivant pour na monde éternel na monde mort peut abeta ma fimbu lokuta a obe camionnette babia bandu beto chaque jour Denis laisse ça pouvoir wana te Denis laisse mutaboma babia te même Denis laisse akeneka osala les prières parce que osala les prières ya nini ye mutaboma yete pour kanga esprit aza prophète pour kanga esprit ya mutu fo yo mutu ano boma ye abeti mutu akufa Denis laisse pas ça les prières il faut ça obundi na mutu vivant Denis laisse ça vivant mutu akufa te mais Denis laisse ngazana za prophète c'est ça prophète majeur Denis laisse ngazana tema azana spiritualité comme prophète azana droit ya koganga Denis laisse ça sera cérémonie exorcisme na mboka ni mais bon Denis laisse ça prophète aza prophète qu'est-ce que tu appelles par prophète prophète eza muto amona kamele muto mais Denis laisse amona obite apesa ba prophétie belé pesa apesa ba prophétie belé siko o wana aokokate pourquoi na suka lobaki manike yokelanga est-ce que babia mutaza ko attaquer camionnette mbola ou bien manike il faut que tout na sikoti yo beti esprit babia fimo beti esprit manike te manike mvuluzi ngape na monaka ngape na kotaka na royaume de mort na bimi siko beti manike obeti babia est-ce que obeti manike te alors siko so manike muto yo bundi so monte ke manike a gagner c'est camionnette mbola vena ebide o mitie place ni na memoire obeti babia obeti manike te camionnette obeti babia obeti manike te siko manike za envie siko yebeta d'esprit manike te so na se dédoubler ko yebiti pona ko bimelo na douche na ko bimelo na mbetu na yo okolia na sani bacheli o sani mozo monelo ngana na kati on est vraiment mususu j'ai fait la magie de Jésus na ko se dédoubler moderne na lingi OK il suffit je demande au Seigneur le maître le fils je demande au Saint-Esprit conduis-moi il va me conduire ça c'est juste une enveloppe c'est mon esprit à moi qui est fort esprit n'angandi à fort ça c'est juste une enveloppe est-ce acte on a camionnette mbola famille à babia tangba monyango peut-être na habité sur la toujours na kisinjo yo kanisi bato nyonso so ba s'évangile ba lobaka bato so osali kamba otala nkabo pona oloka mutu mutafanda anyo ebi abetika esili makambo ebandi beaucoup moluka ba camionnette mbola otambola na bana na ba hôpital bomona ba scène ilika na vie na ye mta ukombola kombo komo cha kombo na nzoto te yaya yaya te kotanga komba ya mvuluzi na ba bêtise te kotanga komba kimbangu te na vie te meya le biaza mona kimbangu mona kimbangu te botika otanga mvuluzi na ba bêtise kimbangu azali prophète amunene botika otia na ba bêtise balongo balinga ngo te bisimbi balinga biloko osate soko eloko pe okamwa place ka babetaki mobali na yo so kesu so no sa so émission kasi na sa ki émission wana pour kasi na ya ko bebisa incarnation na bango ti bango bayena na sorcellerie ngana na magie de Jésus na fandika na kiti wana ka place pas fanda na fandi wana migi eba makamana ndio sala et puis migi mona ka bizarre te abengi émission na emba moko na epi na fandi il faut mona ngo bizarre so ezaki yo lingo ba te aoya asute aoya te miga mona nga yuma oke nga na mama na yanki yamba makamso basala ngo tala pe amutu na miso nga trika miga na otali bo na otrike na ebi ndize sort na parce na comprendre que miga bo mazobozi na ebe ke lobi waze ko boke les bombes na ebe ke lobi bat nyonso ba réfléchir état d'esprit ya miga na yeba kango pour eloko na yaki na binzambe livré en spectacle c'est un hypocrite de non yaki bon na kata ngana yaki mission na plateau na ya kasi na yaki 50 € wana te na yaki mission mike na ngani nzamba livré en spectacle alors il fallait na talo na kati ya misu pour prière ekota bien et on a yaki na tali panaka taka na sala ligne mige tu n'as pas compris ces jours là na sala émission sans lunettes na obanga lati linette misimba kate na kota ki déjà a componente na yé na émission eloko ya besoin na kota toilette na bimi na fandi maman na kiti tu te livres à toi-même na yaki ka ko isa divan wana
il faut réverser bato nyonso o balinga place yo zo salaire te na divan wana bato nyonso yo trika na divan wana il faut bamona parce que divan wana eza na tricage divan wana eza na tricage makasi divan wana bapesa ko biloko otia po trike banguna siko divan wana na fandi yango oui et oui je te dis la vérité c'est l'autre part total Miguel eza place oya gagnera vina ya Miguel aposa zobo si ba question zobo si akufa ndenge nini mais Miguel aza non Mike Lokamba loba likambo oko toyoka na système Mike Lobango na sala émission moko na Idor Bokwala na swana kana ba abimisa secret on a teke na sala émission makam na loba elingaki boma mboka Mike Alexamuti Kamba Alexamuti abama nikezwa mbongo lia mais pour se protéger nga moko na protéger nayo émission ekoleka te na bileki sango abimani ko sala eloko na kanda mais retomber à émission lokamba sono loba lokuta loba ke manike makamba loba ki on eza lokuta archevêque na yebi ke toloba na susi to kanga binemi mais makambo na loba soki eza lokuta témoigner lenga ki eza lokuta loba ke ya lokuta poto sola susi Alexandre pour que y ait une émission na linga kufa anga zo ba problème c'est que boloba moko ya plastique na ya wana loba makama bena loba ngo ya ofukama Aidor aye bin appartement na mate Aidor na okosa makam na loba Mike atala émission na tune émission zo kota tabi manike na kokoti sango te na effacer yango na sona na Mike comment a tchélinga émission moko bon Mike il était complice ayebaki basengaki bango basala yango cérémonie wana pona bakanga esprit ya babia ba intimider sous babia keso omeki to bando beta yo ok bo beti babia bo beti manikete bayeba ike na yo finga wata po karme ko manga lourd po bolama wata linga eganga na vinanga ok nga na fungo la porte ok nga na salika mwana wata na stratégie nga na laksaka goga ke papa to uti Kinshasa oye ko beta ba concert bato ba otanga kombo na balinga côté tana lobi na finga yo metande ba finga ponga na finga yo bato bazozela na finga wata lokola bazozela porte à paradis finga wata na finga wata nini ata mo wata tanga baki tana tineke ngabi wata na so ba meka ofinga ba bena ofingo wata mituna ke bimani ke ofinga nitini to beta nzango te wana ser nanga na ya makeni ti ser mwasi nanga te to sala secrété na nyoso mani ke ofinga nga lokuta mais yo le baki ozana ba secret parce que kenda yikuna pona kozwa eloko te na kozwa nini na bana suka na veranda na kota na salon ete les jeunes mon ami musique 12 te vas-y tu dis mais dans un moment c'est que y en a wata wana vina problème non ça problème yemo mona ka que no tête en tout cas c'est na opa tête ça sou bien te a baby na pour na moi malili pena et ça li bien pour a go finga ngeti nini eli na mva ola finga wata ngeti nini to la patron te et pas wata na bala suka libanda na ebi même pas couleur à sala wata dege ça li cuisine la o go finga nini boss lai siko na ngana finga ngeti nini bon pesa mino mo pesa no ba mino to ngena finga wata boko bela ba ingir ponga azala ingir te ponga azala ingir te nalobaki kanga sema toye tika biyokayoka tovanda na kimia napekisaki yo te mpe baninga me apaka juma Gladys Soso na boye. Excusez-moi, c'est pas moi. Mimi mwana mi isipose ya poto. Est-ce que la boye bakoko no? Posa poto. Non, ça na close. C'est pas na yo ozala mwasi na faye. Merci beaucoup. Merci. Tu fais quoi dans la vie? Moi? Oui. Je viens de l'Europe, tu vois. Quoi? Je viens de l'Europe. Je te demande si tu fais quoi dans la vie? Non, parce que je dis que je viens de l'Europe. Donc tu viens de l'Europe, c'est un travail. Tu fais quoi? Je fais l'Europe. Je fais l'Europe. Bébé. Arrête. Je fais l'Europe. Hein? Ah. Les femmes de qui c'est ça? Tu fais quoi dans la vie?
fais quoi de la vie? Mais j'ai fait l'Europe.